Maître Christian Mokonzi auti kozongisa molimo na ye epai ya nkolo. Maître Christian Mokonzi auti kotika biso na mokili oyo ya nse. Maître Christian Mokonzi akufi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mes sincères condoléances na famille Mokonzi. Famille Mokonzi euti kobongisa ya bango Maître Christian Mokonzi. Nene ya kelokelo na mokolo ya lelo na 9h auti koposte, auti kokoma Maître Christian Mokonzi. Ton âme repose en paix. Donc, Maître Christian Mokonzi atiki biso. Pona koyeba yango, ebongi bokende na page Facebook ya nene ya kelokelo. Bokomona akomi Maître Christian Mokonzi. Ton âme repose en paix. Kaka na mokolo ya lelo. Akomi famille Mokonzi eta tei. Yangwana bandeko, Gaï Papa Robo, na souhaité mes sincères condoléances na famille Mokonzi. Parce que na yebite famille Mokonzi nini ekofeli Maître Christian Mokonzi. Pambate na moni photo te, na yebi pete soki ya nini. Bien sûr lokola nene ya kelokelo, ye mutu akomi yango apostango, na koki ko imagine, me lokola ezali likambo liwa, ba imaginaka te. Bon, ngai personnellement na imaginaka te. Na lingaka nazwa ba info nyonso complet. Me lokola ezali kombo ya Mokonzi, na kanisa ba téléspectateurs, ba oyo bazolandanga, bazo comprendre pourquoi na ye kopesa sango yango. Po tango nanu na yebite, famille Mokonzi nini eza na deuil, menga na ye awa pona koloba, na kanisa ba téléspectateurs oyo, bozolanda video oyo sikoyo, bo comprendre pourquoi naza kosala yango. Surtout mutu akomi yango ezali nene ya kelokelo. Na kanisa nene ya kelokelo, soki na tuni bino bandeko, boyebi nene ya kelokelo bokoloba wi. Azali camarade ya Karine Mokonzi. Soki pe na lobi nene ya kelokelo akomi Maître Christian Mokonzi. Famille Mokonzi est en deuil. Bokoki ko imagine nini? Bino bokoloba, bien sûr nga mwaina imagine ezate ndenge na lobi. Yango wana na ye po na koyebisa bino sango ya mawa. Po ezali vraiment sango ya mawa. Soki vraiment ekei ndenge bino bozo imagine, men ndenge nga naza ko imagine te. Po nga na kozela nene ya kelokelo aloba. Soki bino pe boza kozela nene ya kelokelo to mutu mosusu aloba. Obie ye moko nene ya kelokelo, po ngai mutu na kozela a explique nga ezali toujours nene ya kelokelo. Pamba te na moni yango na page oya ye ya Facebook. Auti ko poste yango na 9h ya mokolo ya lelo kaka. Yangwana bandeko, bozala prida, bozela, boyoka sango yango. Ba famille Mokonzi ezali mokote. Ekoki kozala mibale misatu. Me bino bozela kaka famille Mokonzi nini eza en deuil. Mena yebisi bino muta pesi sango kombo na ye nene ya kelokelo. Camarade ya Karine Mokonzi. Akoma lokola membre ya famille Mokonzi oyo ya Karine Mokonzi. Ngai Papa Robo na sokisi awa. Mes sincères condoléances na batu nyonso ba yebi
Christian Mokonzi oya famille Mokonzi pe mes sincères condoléances na famille biologique na sukisi awa botikala na kimia et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.